Chers fidèles abonnés ya Magazine TV UK, topesi bino mbote bisika nyoso bozwami pe topesi bino merci na ndenge bopesi biso occasion ya kokota na mandako na bino na mokona lelo. Tozali pe ko remercier ba abonné na biso nyonso o bozali ko continuer ko s'abonner na Magazine TV UK, tozali kotala ezali kopesa biso vraiment esengo. Tozali pe ko remercier bandeko nyonso oyo bazali kotindela biso pe ba message na privé, ba message ya ba encouragement et ba message na bino nyonso tozali koyamba yango ezali kosala biso vraiment plaisir po yango ndenge tokopesa biso courage ya koyaka de temps en temps liboso na bino po ete tokoka kopesa bino ba émission ya sika, ba élément ya sika, ba sujet ya sika. Alors pona lelo c'est vrai que sali mwa mikolo bozali komona Magazine TV UK te azali koleka mais tozali yango ndenge bomoni biso elakisi ke nzambe abateli biso pe apesi biso nzoto makasi po tokoka koya lisusu vers bino na mokona lelo. Lelo na Magazine TV UK tozali na invité moko oyo ezali la toute première fois po akoka koleka na plateau na biso. Toko introduire invité na biso mingi bokoyeba ye ta mosusu na elongi mais kombo bokoyeba te. Mingi bokoyeba ye ta mosusu na kombo mais na elongi bokoyeba ye te. Donc ndenge ezali pour la toute première fois que aleka na plateau na biso lelo ya Magazine TV UK tokopesa kombo na ye na mobimba nyonso bokoyeba azali nani na kati na lingomba tata Simon Kimbangu Kiangani mosala na ye nini akosalaka po balobaka adage moko oyo lobaka que on donne ce qu'on a aye kopesa bino oyo ye ayebi mpona kotransmettre information na balandi nyonso ya Magazine TV UK na yango avant tobanda tokosenga na bino nyonso ndenge tokolobaka ntango nyonso que émission ezali émission moko éducative alors tokoencourage bino nyonso bokoka kozwa bakaye bozwa stylo po bonote makambo oyo invité na biso aye kopesa na biso na mokona lelo. Mbote Papa Pichu Maïza. Mbote maman journaliste. Ndenge tolobi kuna na introduction bato mingi bayebi yo na kombo mais bayebi elongi te basusu bayebi yo na elongi mais bayebi kombo te mais ndenge si na dévoiler que kombo no ezali Papa Pichu Maïza mais na kolinga yo moko omibimisa mobimba na yo nyonso oloba ozali nani osalaka nini po ba découvrir yo na chaîne na biso ya Magazine TV UK maloba epai na yo. Merci maman journaliste. Comme on a ngande otoloba wana Papa Maïza Pichu. Nasi omoni koti na lati. Na lingomba Papa Simon Kimbangu nazali moko ya bakengeli to surveillant na kati ya lingomba ya Papa Simon Kimbangu. Awa na kati ya Grande-Bretagne, London. Ok, donc ok ozali mapinga ya Grande-Bretagne. Soki tokoki koyeba pe paroisse na yo soki ana Grande-Bretagne toyebi que tozali na 3 ou 4 paroisses na ville à Londres mais soki okoki koyebisa biso paroisse d'appartenance na yo. Oui, na sambela kato na futa carte na paroisse de Londres. Yango nde ezali kambami na révérend pasteur Papa Samuel Lungutila oyo topesi mbote yende esika papa wazali kokamba paroisse de Londres alors topesi papa na biso mbote esika ozali. Oui Papa Pichu Maïza tomoni ekoti olati donc mbala moko ebimisi identité na yo ozali ko appartenir na groupe ni na kati na leyamba ya tata Simon Kimbangu. Motula na nga liboso ezali ya koyeba na kati na lingomba tozali na ba mouvement ebele ba groupe ba service ebele tozali na ba scout tozali na ba gauche tozali na ba flûtiste presse donc ba mouvement ezali ebele tozali na ba chorale mais oponi kaka ozala mokengeli ndenge olobi kozali mokengeli ya tata Molio Mosantu mpona nini kaka MSSK mais ba groupe mosusu te. Bon na lingomba na biso nde toyebi makambo mingi eza spirituel. Kozala na koappartenir na mouvement moko boye eza elembo. Donc etangama enga nazala surveillant e bamisusu mpe baza na elembo koyemba bayemba bao mpe babetaka miziki eza elembo na bango. Na biso ndenge papa Diangeni ayebisa biso
ye moko mutu aponaka basurveillant eza mosala touta nango likolo tokita nango na se awa soki etangamela yo te jamais okufaka surveillant mingi mpe bakota na loyenge nde mosusu balanda bakamarade bandeko mais bakufa basurveillant te e bakimaka kaka mpe balongwaka na bango mpo bakende na bamouvement oyo etangamela bango neti ngai naza na mongongo malamu oyemba te donc mouvement oyo eza mouvement oyo ya ngai na mpona donc voilà ok eza mouvement oyo yo mpona tokoki koyeba banda ane nini yo osintegra na kati na mouvement de la surveillance et na mboka nini est-ce que obanda yango awa na Europe ou bien wuta kuna na mboka ya Congo nde esika obanda mosala ya surveillance ye na banda mosala ya surveillance ndenge kala tondoloba so batuni okota mouvement ka référence na biso ezali toujours soirée biso tobanda avant soirée biso tobanda après soirée donc biso tokota mouvement avant soirée spirituel ebanda donc boye ezalaki na nini boye soki oyeba susu na ezalaki na 85 wow donc oza mpenza ancien na kati na mouvement de la surveillance ozali ancien donc toza na esengo ya koyamba yo lelo na kati na plateau na biso mpo toyebi ke bandeko nyonso oyo ya magazine tv yoki bazolanda biso bakobénéficie ebele na oyo yo oyebi wuta 85 ti lelo na année 2024 presque 2025 tozali kokota mpo tokomi déjà na fin ya année 2024 donc bakobénéficie mingi na makambo oyo obongisi bango lelo alors ya liboso nano avant tokota vraiment na bain ya masolo na biso papa Pichu Maïza mingi babengi yo le général Maïza mingi bayebi yo babengi yo mapinga babengi yo soda ya nzambe donc basubrike wana nyonso kaka na mutu moko baoloba le général lisusu ndenge nini kombo le général donc ewuta musika na banon kimbangiste babengaka kaka le général donc eza pour confirmer ya solo mpenza azala kaka aza ne kaka soda aza kaka mapinga pour avancer tolingi tolobela événement monene oyo ewutaki kosalema le 2 novembre 2024 na mboka ya Belgique plus précisément na Liège tobengaki yango compétition technique ya MSSK Europe esalamaki pour la toute première fois awa na Europe tomonaka yango mingi na Afrique bandeko na biso bamapinga basalaka compétition technique mingi kuna mais awa na Europe vraiment ezali pour la toute première fois ndenge nauti koloba tolingi avant vraiment tokotana na masolo na biso mpo ezali na mituna ebele bandeko bakontaktaki biso mpo totuna tolingi toyeba initiative ya kosala compétition technique awa na Europe ebandaki ndenge nini poko koyebisa bandeko oyo ta mosusu bayebi mpenza lisolo malamu te merci na motuna ndenge oti oloba wana le 2 novembre 2024 ezalaki mbala liboso compétition technique esalema na Europe e mwa batentative ezalaki ebele koleka na bambula eleki ya kosala ete esalemaki lisusu te na baregion ebele yango année oyo ndenge esalemaka partout na mokili mobimba na Afrique précisément Angola, RDC, partout, Brazzaville basalaka bacompétition technique et pourquoi pas biso yango wana direction générale ebongisaki ete compétition technique mpe koleka awa en Europe ezalaki liboso ezalaki prévu eza le 9 novembre mais date eke kochange vu basali toza bafuteli ndenge kosalama le 2 novembre en tout cas ezalaki esengo makasi na baoyo nyonso bazalaki na baoyo bazalaki te mpona kotala réussite ya likambo yango ndenge esalemaki e année oyo susi eza ete ezala susu monene mpe makasi ya koleka na baparoisse bapays oyo bazwaki ntango ya koparticipe te bango nyonso baza déterminé année oyo bakozala en tout cas kozala vraiment susu kitoko ya koleka oyo elekaki année oyo d'accord alors banani oyo baparticipaki na compétition technique ya mbula oyo mpo tomonaki basensibilisation esalamaki na bapays nyonso ya Europe Allemagne, Belgique, Angleterre, Portugal, la Suisse donc pour citer que bapays wana basalaki sensibilisation makasi mais soki okoyebisa biso banani oyo baparticipaki
pe banani oyo bamemaki coupe ya Europe. Oui, nde toyebi ezalaki compétition liboso na Europe, bapays nyonso ezalaki wana. Tomonaki bandeko bauti France bazalaki, bandeko bautaki Allemagne précisément na Stuttgart bazalaki, bandeko ya Hollande bazalaki, bandeko ya Grande-Bretagne bazalaki, ya Belgique nde bato bayambaki biso kuna esika compétition elekaki bazalaki. Mais na anu ezalaki 2 pays moto eparticipaki, bapays mosusu ezalaki bacontretemps. Mais année oyo ezoya 2025 nde kozala nde nalobi kozala matata. Et na 2 pays wana eparticipaki tozalaki na bana na biso tozobwakela bafleur mingi bapépinière na biso ya Belgique bazalaki, et puis na mwa mikolo lisusu ya Belgique mpe bazalaki, et longo mpe na bana Angleterre nde basalaki compétition wana. Et pour finir nde coupe eyaki na Angleterre et tobengi bango champion d'Europe, et bango bazomibenga champion du monde. Donc basotoproclamer déjà champion du monde. Namoni ba MSSK ya Angleterre boza bavantard po ezalaki compétition Europe mais boso autoproclamer que bozali ba champion du monde. Donc namoni ceux qui peut boke na Afrique ou na RDC peut boko ni atabango. Eza lisano bana tata nzambe. Normalement ndenge Angleterre ezwi coupe wana il faut que siko ekende ko participer na compétition sikoyo ya général oyo ozala na nkamba, champion ya RDC, champion ya RC, champion ya Angola na champion ya Europe nde batutinisa mitu nde batala nani akobima sikoyo champion du monde. Mais nde nalobi Angleterre asotoproclamer déjà champion du monde po abika koniata RDC, Angola, Brazza et bamboka nyonso wana. En tout cas. Ah ouais. Po biloko ezosalema wa déjà donc ya danger innovation na ndenge moke te. Ok. Baleti bakota babeko donc bazwi makambo nyonso na ndoto. En tout cas, donc awa esi eyindi déjà esi babimiseli bino mwa fuite moke ndenge nini bandeko ya MSSK Angleterre baza déjà ko se préparer mpona année 2025. Donc bamboka nyonso ya Europe bobongama bosala makasi po na 2025 coupe wana ekende epai na bino. Mais détermination mpe ezali na MSSK Angleterre que il faut bagagner coupe wana 3 fois. Donc nazali kobwakela bino nyonso bafleur bandeko nyonso boparticipaki na oyo boparticipaki te. En tout cas ndenge ka boyoki na papa Pichu Maïza ndenge alobi année 2025 bosala vraiment makasi po bino pe bokoka koganye coupe wana ekosala pe esengo. Donc eza nango compétition na kati na bana ya tata nzambe. Tozali kokoba kaka na kati ya entretien na ngai na le général Pichu Maïza na plateau magazine TV UK esika oyo ye asepeli koya kopartage na bino bandeko na biso oyo ye ayebi sur mouvement ya surveillance. Tozali kokoba malembe jusque là ça va le général? Kitoko. Ezokende bien? Pepele. En tout cas yango ne tolingaka ekende pepele. Donc tozali ko profiter de l'occasion, tozali na mois de novembre. Tolingi to souhaiter mutu moko wala ndaka penza magazine TV UK wuta e bandeli na yango. Donc abonné donc numéro 00 ya botama le 15 novembre tozali ko souhaiter ba joyeux anniversaire na madame Alison Ngoma Ntiangani wana mopanzi ya papa Parfait Ntiangani, mama ya bébé Tia Sanis Ntiangani ye abotami le 15 novembre. Donc mwana ya nganga nzambe penza ya sur ya original tozali ko boa kilo ba fleur tozali ko souhaiter ba joyeux anniversaire yo pozali mapinga ya tata Simon Kimbangu Kiangani DT na kati na paroisse de Londres. Donc tozali ko senga na tata Simon Kimbangu Kiangani apesa yo donc longue vie, donc tobaka longévité, prospérité nyonso ya bien oyo nyonso motema no eza nango posa akokisela yango. Continue kosalela tata nzambe ndenge kosalelaka ye tozali fier na yo. Et encore une fois toboa kilo ba fleur mingi mama Alison Ngoma Ntiangani. Papa Pichu Maïza ndenge tozali koloba likambo ya surveillance tokosepela mingi ndenge oleki awa na magazine TV UK opesa biso mwa moke biographie ya ba PG nyonso oyo babanda surveillance
tina mokona lelo. Pour soki nazali na bonne mémoire, mouvement de surveillance et botamaka to ebandaka na 1960. Ezali bongo. Ouais. Donc tokolinga toyeba biso nyonso wuta 1960 ti tokomi na lelo 2024 ba généraux nini oyo baleki po tokoma tina mokona lelo. Merci maman journaliste, c'est moi précision moketo clarification. Mouvement de surveillance est bandi en 1921 tant qu'on si on m'a bani musana. OK. Mais il y a comme on a ndé na miso bateau dans le désavoué 1960. OK. Tant on autres papa Simon Mbango utaki Lubumbashi et comme na matadi mayo. De wana imona ki ngoya na biso imona ki musala ba surveillance de mona ki wana. OK. Ouais, na mutu ko répondre na mutuna na yo kopesa biographie ya ba président généraux nyonso baleki eza mwa molai mais tokotala ndeni tokata ngo mpo émission eza likambo ya ngonga. Oui, la télé tolobi neti tolobaka papa Kalambo te ye moko na oyo nyonso asali na mouvement ezwa biso émission mobimba topesa kaka mwa ba grande ligne kaka comme ça mbala nsima nde tokokuta vraiment na mozindo. Oui. Donc président général liboso comme on avait papa Kalambo te tiete ni tunde kidi. Wow. Donc il y a Botama dans le 12 septembre 1916 à Lukengo. OK. Donc année moko na papa Fumambanza. Ba Botama mbula moko na papa Dialunga na Kangani ouais. Na Lukengo. Il y a zali mwana ya papa Ntietia na mama Wandomba. Azali deuxième na famille à 5 personnes. Oyo famille ngo ezalaki na bana misatu ya mibali na bana mibale ya basi. Balanaki na mama Mbonda Tuba Thérèse nde na mama Thérèse nde baboti bana 8. Na bana 8 wana eza na 4 garçons pe 4 filles. Nde omokolo mwa le 24 août 1959 nde bapesaki ye charge to direction ya kokamba la surveillance. Donc avant imonana na miso bato na 60 basi babandaki kobongama na nkoko. Nde omokolo mwa le 24 août 59 nde azwaki direction ya kokamba la surveillance pe ba volontaire bamonanaki à l'époque wana. Nde omokolo mwa le 4 avril 1960 nde bakotelemisa ye officiellement pardon na nkamba comme président général ya MSSK. OK. Et dans mon mwa le 12 octobre 93 to 93 ndeki kotika biso na hôpital ya Kimbanteke. Azali le seul président général jusque là oyo awumeli mingi na ngwende. Asali 33 ans na pouvoir. Donc akufi na bokonzi. Akufi na bokonzi na donc akufi na pouvoir donc akufi etake président général. OK. Donc il asali 33 ans. Ouais. Mais na beaucoup kota na ba détail na oyo nyonso asali na mouvement nde tolobi ekozwa biso tango po asali tellement ebele. Oui. Ekozwa temps yango ekozala malamu mbala nsima na émission prochaine tokolobela nyonso oyo papa président général papa Kalambo te asalaki na kati na mouvement ya la surveillance. Ebele. Donc tokolobela yango eza important mpe mpona bana oyo bakoti mouvement sika bayeba histoire to historique ya mouvement eza très important. Mais avant to avancer na deuxième PG tokolinga po topesa pe mbote tozali na moko ya bana ya papa PG Kalambo te na Angleterre awa tovandi na ye tozalaka na paroisse moko na paroisse de Londres mama Nelly Kalambo te topesi yo mbote pe awa en Europe tozali lisusu na papa fils Kalambo te kuna na mboka ya France topesi bango pe mbote bango bazali bana ya papa papa Kalambo te oyo touti kolanda papa Pichu Maiza outi kopesa biographie na ye mais eza complet ya biographie na ye te mais quelques grandes lignes seulement il y a biographie à papa Kalambo te papa toleki na deuxième PG. Président général Ami Balé comme on a papa Mambo Senga Raphaël. Il a botami na le 19 janvier 1942 na hôpital mama ye mona Kinshasa. Il a zali mwana ya papa Nkazi Etienne pe na mama Marie Ntenga.
azali 5e na famille à 13 personnes. Ok. Oyo ezwami na 6 garçons na 7 filles. Aza pe père de jumelles. Ok. Et ye abalana na mama Zita Kolela Rose, otobenga mingi mama Rose. Mama Rose opesa mbote. Ye azalaki liboso SPC, après aye okoma surveillant na mokolo mwa le 22 décembre 1990 to 1990 nde esika bapesaki drapeau pe carte ya la surveillance, et le 23 décembre nde bapresentaki ye na matete liboso ya bandimi. Nde na mokolo mwa le 17 novembre, un mois après liwa papa Kalambote na 93, nde aye okoma officiellement président général ya la surveillance. Nde aye kotika biso na mokolo mwa le 21 avril 2015 na clinique Ngalema. Et bakende kokunda ye na mboka na ye na Kibula. Donc ye soki nabosani te asali 21 ans na pouvoir. Le pouvoir Kalambote asali 33 ans. Ye soki nabosani te asali 19 ans ou 21 ans na pouvoir. Donc moi mokuse tokendanga mikose ye pe so toloba oyo nyonso asali na mouvement eza tellement ebele. Donc ezwa biso émission vraiment mobimaka tolobela bango. D'accord. Merci, tozali kopusana malembe. J'espère que vous allez noter pour ezali malamu ya regarder archive et ya kotuna kape mituna soki boyebi te bozali na bakonzi bazali kokamba bino na ba paroisse, eza malamu ya kopozaka ba question pour na oyeba histoire ya mouvement, ezali très important pour soki lelo papa Pichu azali kopesa bino biographie ya ba président généraux, ezali pour ayebaki po ayebi yango pe atunaka pe ba mikolo ba ancien na kati na mouvement. Mais soki tozali kotuna te tokoyeba pe te. Donc mutu oyo atunaka ye nde mutu akoyebaka. Tozali ko avancer na troisième président général à MSSK. Oui, ya misato nde eza papa Ntimba Zamatoti. Ye abandi mosala na ye le 6 avril 2012 et le 27 avril 2016. Donc 8 ans biographie na pe tolobela ngo mbala nsima. Et toyoya na 4e président général papa Rifin Asumbe Ikolo. Ya bandi mosala na ye le 27 avril 2016 et le 20 novembre 2023. Donc pour le président général bango wana ye pe nde tolobi likambo ngonga tokopesa biographie na ye na prochaine émission po eza pe molai asali pe mingi na kati ya mouvement. Merci beaucoup papa Maïza na ndenge otalisi biso bakombo ya ba président généraux nyonso oyo baleka na MSSK uta 1960 ti na 2024. Tokosenga kuna na régie bokoka kotiela biso élément moko po tokoka komela mwa mai et tokozongela bino nsima. Merci. Merci beaucoup kuna na régie na élément au bouti côté la bis. Papa Pichu Maïza tokomi na tango oyo tozolinga toyeba ndenge nini mouvement ya la surveillance ebanda awa na Europe po otalisaki biso
non ndenge mouvement ebanda mais aneni oyo mouvement ebandaki mais tolinga pe toyeba biso awa na Europe po histoire yango mingi ta mosusu bayebi yango te mais ça très important que tokoka koyebaka pour chaque mouvement chaque groupe ezali na histoire na yango alors oyo ekozwa mwa moke temps po ekozwa malamu vraiment tokende yango mpena malembe po tokoka kocomprendre mais tocontinue kaka kozwa banote na ndenge Papa Pichu azali kopesela biso yango alors Papa Pichu likambo ya mouvement de la surveillance na Europe soki okoki koyebisa biso mwa moke mpona ngai moko awa nayebi te ebanda ndenge nini ebanda na mboka nini ebanda na nini donc ekozwa malamu ngai mpe nabakisa un plus na kati ya historique ya mouvement de la surveillance awa na kati na mboka ya Europe maloba epai na yo. Merci maman na question eza mwa pertinente. Europe eza continent mpona bandenge mouvement ebandi na Europe donc toluka tokende yango par pays. Ok, toke par pays. Lingomba na Europe ebandi na Belgique ebandi na ndako ya papa Kina mpe mama Marie Mwilo. Ok, defa papa Kina. Oui, baosambela na ndako. Ezalaki liboso baétudiant oyo bazoya kotanga nde bazokutana bazosambela baobe yango cercle des étudiants kwa bakutana basambelaka bakumisa kombo ya papa Simon Kimbangu ti bama Marie baoya bakomosana na pa mama Marie et consort te bayi kozwa nde siko salmba liboso basambela na 78 to 78 nde noto bana français ba belge. Ok. Nde wana siko babimi bakomi kosambela libanda et le babande ko na la surveillance ezalaki na mona na Belgique. Donc la surveillance na Belgique et kobanda na ba 89. Ok. Tala de 78 ti et ba na ba 89 90. Ouais. Des bateaux bazali ba surveiller liboso na Belgique wana ba papa Ismaël qui salo, ba papa Abibo. Ok. Ba papa Abibo. Papa Bibo aza ndeko ya papa Stéphane Abibo. Oui. Oui, papa Abibo. Oui. Ouais. Oyo kozwa ba maman Valérie, ba maman Mami Kumba Kidioko, ba papa Guy bayekoya, ba maman Sabine bayekoya, donc bulongo ezobakisa donc bango même to ba bandaki to batombolaki musala na Belgique. Ti bambula pe koleka ba fiston, ba papa fiston donc Ok. Donc bandaki na papa Ismaël, ba papa Abibo, ba maman Valérie, ba papa Gindoma na Belgique, papa Giaza na Allemagne. Nitobi ba maman Sabine, ba maman Mami. Mbote mapinga papa Gindoma na mama Niki kuna na paroisse Düsseldorf, mapinga ya solo topesi pe mbote. Donc nde tobi kuna bandaki na 89. Mais kala na Europe ba surveillant oyo ya liboso ba bandaki na France. Ah, ok. Mais bien que lingombe bandaki na Belgique. Na Belgique. Nde tobi na Belgique bandaki na 89 la surveillance. 89. Mais na France lingombe bandana ba 70. Na France. Na France. Ba papa mawa bato babandi basambela pe kana bandako po na Brazzaville bando pesa pe ba bourse d'études na ba étudiants ba otanga na France. Okay. De kuna pe ka bande ko sangana ti bazosambela na bandako tete na centenaire ya papa Simon Kimbangu. De wana bazwaki place bango sambela na perneti. De esekisaka mwa moke le mouvement na France ebanda po bitumba bimai na ndako nzambe. Oh là là. La surveillance ezalaki tele bitumba bimi nde esengaki ba volontaire baya po bakoma basurveillant batya ordre. Donc bapapa lituko. Bakomotelema na porte bakomosala la sécurité donc esika surveillance ne botamaki esika ndenge ebotamaki sikoyo na France bazalaki bon eza mwa continuité donc de 89 tolobaka lingombe ebimi bazwi place osambela na 87 mais to ba mouvement penda officiellement bayina ba 89 sur la bosanité na France donc yaki na papa Emmanuel azarasuna biso azarasu surveillante ba papa Lituku ba papa Lubaki ba papa Pius papa Soleil de ba maman Fifi Igo ba papa Emile
Papa Emile Zola. Papa Emile Zola. Topesi mbote Papa Emile Zola. Nazokende nango kaka nazokende nango Papa Paolo, Papa Lubaki nayembi te so natangaki ye, Papa Jacques Kikobo, et puis bapépinière mpe bazalaki bana mike de 7 ans, moko ayaki na 7 ans, moko 8 ans, moko 9 ans. Mama Blandine ka oyebi mama Blandine Bole, mama Rosette Tenda na mama Louise, bango misato nde bayaki bapépinière. Ah bon? Wow. Ti bamama Brigitte baya Titi Kimfuta, ya Titi. Papa fils Kalambote pe na ba 93, après liwa papa Kalambote, papa fils Kalambote pe na ba 93, ba koti pe mouvement, donc ainsi de suite, c'était ti na ndenge ekoli lelo, donc yango wana mouvement na France te bango bayaki bato ya liboso po na 91 to 91 papa Lituku ayaka déjà na Kinshasa. Na 91 wana naza na Kinshasa, na ye boye te na 91 wana papa Lituku ayaka na Kinshasa et bana bukama topesaki 16 bere. Wow. OK. 16 bere wana ya yaki nango sikoyo ya na Europe bapesa ba surveillant po bazalaki 16 c'est en Europe mobimba do na France. Wow. Bazalaki 16 surveillant nda yaki nango akaboli ti de biso pe te koya boye. Donc tinda ija ba bere wana papa Lituku. Na ba 91. 91. Nde ba oyo natangi wana nayebi te kozala mpe nabosani bamosusu po misusu mpe baza susu te basurveillant mais ba oyo bazalaki na époque wana de 89 tina ba 93, donc nabosani mpe misusu mais mwa ndambo natangi bango wana. Donc wana France soki na Suisse kuna lingombe bandi na 88. OK. Kuna lingombe bandi na 88. Basurveillant babandi lingomba kuna ezalaki mama na biso azati lelo bien que santé comment on dérangeait. Maman Myriam Safi na papa Justin Bokazebi, n'est-ce que papa Justin? Papa Justin bon kuna babandi mouvement na 92 to 92. Bien que lingombe bandaki na 88 mais bango bayo banda mouvement na 92. Nde mouvement ebotaki na Suisse baki bango mibale na bana na biso nyonso bayo kota et mouvement etomboka mpe na Suisse. Mwana eza Genève eza ezalaki paroisse moko à l'époque wana ba Genève pardon ba Lausanne nanu te ezalaki paroisse moko. Oyo na la Grande-Bretagne, England, UK. Donc tu es bien au lingombe banda na 91 to 91 nde basurveillant liboso bazalaki awa eza mama Julie Yambuya na papa Douglas Mankindo. Topesi bino mbote mama Julie Yambuya na papa Douglas. Bango nde mutu bayo banda mouvement awa ti na ndenge lelo mouvement etelema donc ba champion du monde. Donc banda 91 toloba. Donc te mouvement bandi na 93 to 93. Ah OK. Donc le 91 wana basurveillant bazalaki te na lingombe bandi po ebandaki mpe na bandako. Oui. Donc na 93 nde bango mutu bayaki liboso ti na ba biso nyonso toye oya nsima toya apres bango, donc bango nde mutu batelemisi mouvement na Angleterre pas de grâce na mama Julie Yambuya na bandeko nyonso oyo. So okoki mpe kotanga quelques surveillants ou surveillantes na époque wana oyo mpe bakotaki mouvement. Ouais, tokotanga ba mama Lias Sylvie Ikombelei, ba papa Joël Basosa, ba mama Sephora Diangangu, ba mama Lili Samuel, ba mapasa ya mama Iza, ba Kelina Ketia, bana papa Jacques bakombo ekimi kala donc ba papa Charlie Diangenda Ikofo, donc même ti na bosani mama Hollande, mama Vanessa, donc mouvement ekoli malembe ekoli. Donc toyokende na Hollande bosani mutu moko soki otangi ete kozala ba problème sérieux. Mama Louisette ozomona donc
Maman Louisette Maman Polo. Anne-Marie Louisette, donc Polo. des fois mon préso. Il t'a encadré ma jeune fille na kati na mouvement ya surveillance. Na ndenge mokete. Na bosani ko Maman Sandra Zeka pe de sosota la sos. Mama Zeka. Mama Zeka donc wana Angleterre et toke na Hollande. Na Hollande kuna bato babandaki mouvement Papa Claude Mombo azala suna biso te. Ya ba Maman Nunungu. Maman Nunungu. Ba Papa Flori, ba Papa Kosi, ba Papa Maker azala suna biso te. Et na Papa Gracia. Donc bango mam tu abandi mouvement kuna ti malembe ba Papa Lidio ba ko ya mouvement ekoli ba Papa Matondo mo azonga ngola ti mouvement ekoli na lelo. Donc ce qui na kina mo ba mboka na mukuse donc yango quelque bamboka oyo na mboka ya Europe na bosani te Allemagne na tangi Allemagne te. Ah oui, Allemagne. Allemagne kuna Lingomba ebandi lisusu le 3 février 91 na 91 po ba paroisse ebele ebotami na Europe papa kina mutabanda kokende kofungola kote kofungola ba paroisse. Donc ebandi na soko ko préciser bandeko bayibi te soki papa kina azaki nani. Donc papa kina azalaki musala banda osala na l'état azalaki ambassadeur Espagne. Oui, atambouille dans le pays mingi Europe et puis aza mobali ya Maman Marie Kina conseiller direct ya papa Simba Mukianga ni peso pe bambote Maman conseiller direct. Voilà papa Kina mutatambola na ba pays belé Europe na hotel Misalingomba dans l'Allemagne il y a hotel Misalingomba kuna Angleterre il y a donc ate misali ngomba kuna ba papa Soumaja batu bazaki kuna ngombe bandi ba papa Nixon bazaki cassette na Allemagne cassette donc ba onde babandaki lingomba kuna na 91 wana de bato bazalaki wana ba sukomba surveillant ba papa Ogiyona ba papa Matota Daniel ba maman Odile za surveillant maman ba maman Edna. Mais vous avez pas des surveillants, vous avez ma pinga. Maman Pauline. Ouais, ma Pauline. Ouais, papa Guindoma, le moins Belgique au côté sous Allemagne. Ma pinga. On 93, papa Guy en Allemagne. Donc wow, OK. On a limité to bosani mboka mususu. Donc presque bamboka nyoso tangi. Presque yangwana to tangi na Europe. Mouvement et banda na Europe. Wow. Kota lango lelo na 2024 eza esengo ndenge mouvement yango ekoli vraiment ekoli lokola mayebo ndenge ekolaka eza vraiment esengo mingi soki totali na ba groupe ya minene to ba mouvement ya minene na kati na Europe soki totangi mibale la surveillance eza na kati et puis toza pe na fanfare kimbangiste nde esika vraiment ba jeune nde bazali ebele bazali kosala mosala ya tata Simon Kimbangu Kiangani. Tozali kokoba maleme tozali kochute vers fin ya émission na biso ya mukona lelo mais avant tosilisa ezali na quelques questions oyo bandeko abonné ya magazine TV UK batindelaki biso po to profiter d'occasion oyo ya kopose yango na papa Maiza na mukona lelo yango na papa Maiza tozokenda yo malembe tozokenda. Papa Maiza, mutuna oyo vraiment ezongeli biso ata 4 ou 5 fois bandeko balingi bayeba na mouvement ya surveillance. Est-ce que surveillant akoki kokoma mbuta donc akoma ecclésiaste na kati na MSSK? Est-ce que ezalaka to epekisama na kati na mikanda na bino? Eza recommandé te surveillance ya mbuta. Eza erreur yango esalemaka na papa na biso président général ya liboso bakomisaka ye mbuta mais papa alingi nasepelaka nango te. Donc eza recommandé te surveillance ya na mbuta. Et soki nabosani te soki dernière rencontre te avant dernière rencontre ya papa Diangi dana ba surveillant et je crois que ça en avril 92 ya meko talisa biso ete na likolo
eza kaka na bato mibale to ba groupe mibale na likolo na lola na lola donc eza na ba angelu donc to ba ange gardien oyo tobengi ba surveillant. OK. Donc bino baza ba ange gardien bino. Ouais, na ba ange oyo baza ya louange to bayembi. OK, donc OK, ba choriste. Ba choriste. OK. Donc awa na se bambuta baza mpona koteya biso na likolo kuna mateya ezalaka so te. Oui. Na likolo mateya ezalaka so te. Donc biso towuta na ye likolo tokita na ye na se. Na likolo tozali banganga nzambe te nde tokoma banganga nzambe na se. Donc eza awa bazoteya biso mpo tobongwana tomona bokonzi ya tata nzambe nde nalobi na likolo bambuta bazalaka te. Eza kaka bayembi bakosanzola tata nzambe na ba ange gardien tolobi awa baza na ba ange gardien on peut expliquer biso eza kokabwana na 4 mais wana tolobela ngo mbala nsima. Donc pour ba réponse c'est belé eza na ba volet belé pour nazala mokuse surtout yesusu na ya na volet ya molai tani na biso esi ekei pesa biso ata volet moko kaka tala biso esi ekei volet moko oyo nauti oloba oyo nde eza recommandé te surveillance ya mbuta biso totikali toujours na mosala ya sécurité bambuta e mbala nsima zongi na so question na mpe soso bavole nyonso etikali mpo tala na biso ekei po bana na biso bazala na tendance mingi ya kodinga atanga pose question olobi mais soki aza satisfait te azotuna susu why but why mais pourquoi mais pona nini pona nini muta botosi oyo soki mokonzi na ye alobi ezala kaka avos ordre tosi yo sikoyo surveillant soki okomi mbuta selo nani eke paster no asali mabe obanda kwendekange ndeni po soki ayebisi osala boye aza mokonzi na okoni otosi kote osusu mokonzi na mouvement atindi yo tosi donc biso toza eza neti armée eza neti toza politique donc ndenge moko otoloba surveillant kokoma nganga nzambe te po eza mosala na biso te eza mosala na bino te bino eza kaka surveillance ya sécurité ya lingomba ya chef spirituel na bandimi na ye. Voilà donc tosukeli wana mpona lelo tokosenga lisusu na régie otiela biso lisusu élément mosusu ekosepelisa bandeko oyo tomela mwa mai tokitisa mwa mitema e tokozongela bino juste après. Merci à vous régie. Oui, papa Pichu Maïza, tolingi toyeba na kati na mouvement ya surveillance en Europe. Tomonaka ndenge bozalaka vraiment na bomoko. Non kaka na pays esika bovandi mais na ba pays nyonso ya Europe. Soki boke ba mariage, bo ressentir penza que non, bozali kosala ba sacrifice ya kokatisaka pona okende kosepelisa bandeko oyo babalani na kati na mouvement. Donc tokofélicitaka bino mingi na yango po tomonaka vraiment que bato oyo vraiment baza na bolingo makasi, baza na bomoko makasi lokola surveillance en Europe, vraiment baza mingi te en fait pona koloba. Donc tofélicitaka bino penza wana na boza penza na bolingo na bomoko oyo bato ebele ba mouvement misusu vraiment toenviaka. Mais po bokoma na esika oyo ya kokatisaka ya koparticipaka même financièrement car physiquement te na présence mais même financièrement beaucoup participaka na ba ezala matanga ezala ba mariage ba ndeko na bino ba suivant en Europe en tout cas bolakisaka penza bolingo wana mais ebanda ndenge nini motivation wana ya koloba ndeko na ngai nyonso wala taka tenue ya surveillance azali ndeko na nga ebanda ndenge nini bolingo wana affection wana bokolisa ngo ndenge nini soki
okoki kobeta mwa moke lisolo na bandeko o bazali kolanda biso. Affection na euta depuis Afrique. Omoni soki lelo otali exemple papa Simon Ngimba okanga na Kinshasa. So omoni ba surveillant oyeba te oyo awuti na commune. Ozomona ka ba surveillant belé. Esana ke biso na biso toyebana malgré nombre nyonso omona ba surveillant na majorité toyebani. Entre nous. Donc toyebani. Et esana ke dès que lobi ba pays mususu babandi la surveillance na 91, mususu na 87, mususu na 93 et comme ça. Kosangana liboso ba surveillance basangana en Europe. Ezaki le 22 mars 93. Mais c'est qu'à France na Belgique. OK. Angleterre azalate, Allemagne azalate, Suisse azalate, c'est qu'à France na Belgique parce que ba louara ça la Madeleine na Belgique. On a fêté le 22 mars. 93. Anniversaire Papa Diangue na Kunsema. Ouais. Anniversaire il y a Papa Diangue le 22 mars parce que va louara ça la Madeleine. Les amis en France na Belgique. Et ça rappelle en plaire à malamu. Et puis kolala kolamuka et maintenant la soki mariage net ndeko papa Guy abali na Allemagne. On a dem ça bengisi parce que va en France ba kei. Papa Rémi abali na Irlande, surveillant. Abengisi parce que va en Angleterre ba kei. Mais na kosolo na bandeko to mo na kete faut kutana kabiso nyonso Europe mo bana mariage. Ko mariage à liboso to kutana ki Europe mo mezaki mariage ya ndeko na nga balaki. Il y a des Gaules na Saint-Denis. Oui. Tant wana Saint-Denis le botamité zaka Saint-Denis. OK. OK. Nde to longa ki Angleterre ngana papa Charlie to ke France. Papa Lidio na ndeko mongo papa Matondo atika bisope. Bautaki Hollande, maman Sabine, maman Jeannette, bautaki Belgique, ndeko moko maman Janine Ngoluba, bautaki Suisse, na bandeko ka tutaki bamboke belé de tukutanaki na Saint-Denis, c'est wana pona mariage ya maman Bella na papa de Gaulle. Donc na mariage wana ndesiko tosalaki réunion. Na ba pateyo tosali réunion tovandi. Papa Théo Nzaki Mwena. Nzakidi. Nzakidi. Dès que ça la réunion, tout à la commence que tu vas nous marcher en Europe. Dès à partir à Hollande, tu commences à la réunion, bah la semaine tu vas en Belgique, ok, donc c'est ok France, tu commences tu vas banda quoi banda y a babiso. Et pas bah ya titi, tu fais ça bah beau frère na biso na belle sœur na biso so bah yamba biso na banda quoi en tout cas. Merci d'andrer bosunga qui peut mouvement quoi là quoi. Donc tu commences pas ya titi. Toko pa ya papa d'Eric, toko pa ya papa Théo na maman Florence, et toko pa ya na maman le combo ba oya toko masu na ndako maman le combo na papa Philippe, to la pe na ndako papa Malou, na maman Maya to pesi mbote. Na maman Maya, donc na bosali su maman moko bo na mona ke souté to la pe na ndako na e, donc ba on to ba no sunga ko ya bandeko belé, Europe pa na bango donc ça qui vraiment il les a questions. Oui. Et là on peut coller, to boti pe bana pe ba kotika na lokolo wana donc et comment ça malamu et ndenge mo pe soki moko na biso tiki biso en Europe, mouvement c'est vraiment bon pe sa cadeau oyo akoke na ngona lilita na e. Donc to mo somba cercueil. OK. Oyo tika la kawana nde ba pe sa famille dans Europe on be ça ça bon on na sombe des cadeaux et puis etika la toujours belé bika la surveillance. Barrière tellement likolo. Donc, équipe pour la rater. Tika la rater même belé de ça rappelle famille. Donc, bolingo wana izoko la kaka et bandé pas na biso batate so kitati pa bana na biso. Donc, izoko la na mariage ko ko baté. Donc, mariage ça na mboka boy mboka nyoso baye. Donc même ba konzi la direction générale na mboka ba féliciter biso ne loko wana. Ba féliciter biso mon casse ne loko wana donc to continuer to tika ngote que toujours liboso pour et botambu malamu. Et c'est botimbuma ya malamu po tozali komona yango ndenge olobi bino batata bosala ki yango mena lelo pe na bana oyo boboti pe tozali komona ke bana pe bazali kokola kaka na même bolingo wana soki bino tan susu ba papa bokete bokatisi ngambo te pona okende ko sepelisa bandeko vu tan susu bon plat du temps ekoza mwa moke compliqué mais en tout cas ba jeune vraiment baza vraiment sensibilisé. Baza pena makasi côté wana que non ba mikolo ba okenete mais ba salima organisation na bango moko ba katisi pe ba salisi ba sepelisi ndeko na bango pe
bazongi. Donc eza likambo ya malamu, eza likambo ya kokopie po balobi ke bakopiaka kaka oyo eza ya malamu. Donc ndenge bandeko surveillant basala na kati na Europe, vraiment eza eloko ya malamu oyo pe ba mouvement mosusu to ba groupe mosusu pe tokoki pe kokopie yango po tokolisaka kaka bolingo toyebanaka po na Europe mingi baza na bafamille te, me bafamille ekoma kaka bandeko na biso na kati na ba mouvement to na kati na lingomba soki tokoki koloba ndenge wana. Mpona kobakisa na oyo lobi wana tokanga en Europe ke soki mariage eza exemple le 3 novembre mpe ezalaka moko na Europe toboyaka ke mariage ya surveillant eza le 3 novembre na Londres kaka le 3 novembre wana mariage mpe susu eza na Suisse tolingaka soki mariage eza na Londres basurveillant nyonso Europe toye na Londres soki eza na Suisse basurveillant nyonso Europe eza na Suisse soki eza na France biso nyonso toke alors ezala na biso mpasi tokabwana ke ndambo bakende Suisse ndambo bakende Londres donc yango wana tokanga mariage moko na date moko yango wana ezalaka soki surveillant azobala fo apesa date na ye déjà batia yango na groupe ya Europe comme ça bato bayebi ke date wana eza déjà kozwa moto mosusu atia na date wana te donc eza eloko ya bien ezolakisa ke boza très bien organisé. Ok, donc j'espère que na news oyo déjà Papa Maïza alobi boza vraiment convaincu nango pe bosepe nango. Donc tozali kaka kolobela likambo etali surveillance. Donc soki ozali nano abonné te tozali ko encourager bino ndenge tolobaka tango nyonso ozali nano abonné te na magazine TV UK et kozo kaka seconde ya kokende ko cliquer na cloche ya notification ou activer cloche comme ça à chaque fois que émission asika ekoti na kati na chaîne okozala notifié na yango soki pe ozwi émission kobosana pe te kosala partage émission tindika yango po eza une façon ya soutenir chaîne pe ya encourager biso ya kosala mosala. Alors toleka siko na ba question quelques questions ba question tozaki quand même ebele mais toleka tosali kaka moi triage. Il y a 2 ou 3 questions auto-reposées par na Papa Maïza et la prochaine fois kaka torosala la bino sous volume 2 oyo toko poser ba question mususu oyo tozwi occasion ya poser te lelo. Ya liboso mutuna oyo tozwaki bandeko balingi bayeba tango tosalaka libondeli ya 3 personnes na kati na église est-ce que surveillant ou azali na tenue na ye officielle azali na droit ya koya kosala libondeli? Oui, surveillant avant to asa na mondimi alata teni te soki babengi yaki na sambe libondeli ya bato misato akokende sauf que soki aza na garde nde akosala bando de poste te mais soki aza na ye libre akokende bondeli aza mondimi ngambi na Afrique na bondela mbala ebele et même otalaka mpe balede ezavouile omona mpe bakopona mpe surveillant ake kobondela otala donc epekisami te eza mobeko nini par ekoma même pas na mibeko na biso ke surveillant akobondela te donc soki baponi ye na prière ya 3 personnes akokende bondela donc sauf moto aza na garde nde adeplace te po akende bondela po aza na poste de garde asala bando de poste mais oyo nyonso aza libre soki baponi akende bondela aza mondimi eza interdiction te. Alors sous question ebimi na question oyo topose ya koyeba soki azali papa surveillant akolongola beret to akogarde beret na mutu na prière prière ou pas bapapa surveillant tofukamaka na beret te de soki ofukami fo longola beret donc soki ozosambela na libondeli nyonso tolongolaka mpe toujours beret eza ozala kotelema eza kofukama do na libondeli tolongolaka beret et puis na kofukama nyonso tozalaka na beret na mutu te. Ok, merci pour la réponse. Mosusu ezali ya koyeba tango toko salaka ba animation to tozali ko pesa ba slogan ya lingoma na biso papa oye est-ce que surveillant ou azali na garde akoki ko répondre na ba slogan ya lingomba? Non, surveillant ça poste de garde ako répondre aza na poste de garde pardon ako répondre na ba slogan te ye aza na poste de garde osala mosala mosusu akokengela oyo aza libre nde avandi nde ako répondre mais aza na poste de garde donc ako répondre ata na slogan moko te po asala mosala donc aza fo azala concentré. Ok, motuna mosusu ezali ya koyeba
est-ce que pour kozala surveillant esengeli kaka kozala mondimi. Donc soki tolobi mondimi osali malongi bayambi yo na lingomba nde bapesi yo tenu olati okomi surveillant to maman surveillante to ata oza sympathisant ou sympathisante okoki kosala na yo mosala surveillance. Procédure normale eza kozala surveillant kozala mondimi, mais tokoma mpe koencadre bana mwana mosusu aza na age ya moke aye akoti mpe mouvement abandi kolanda enseignement ya la surveillance tomonaka bana na biso ya moke eza mpe encadrement ndenge ya koencadre bango na kati ya mouvement ti soki bakomi na age ya 12 ans nde totindi bango na malongi eye bakuli nde bakomi sikoyo basurveillant mais bakotaka na bango na mouvement donc eza mabe te kala ezalaki bapekisaka mais apres bayaki kolibéralize yango bana mike bakokota to encadre bango soki bakomi na age ya 12 ans tindi bango malongi soki bakuli nde bakomi basurveillant. D'accord, ok wana ekomi clair po ntango mosusu esalaka mwa moke confusion na bakambi ya baparoisse ya koyeba soki bazali na droit ou baza autorisé to baza autorisé te mais tozwi yango confirmation awa que ezali malamu ezali mpe malamu mpona koencadre jeunesse. Motuna mosusu ezali boye na kati na entourage ya tata Simon Kimbangu Kiangani tomonaka bato ebele na entourage na ye, tomonaka bascout, tomonaka baprotocole SPC, Croix-Rouge, donc ezala kwa bato ebele. Mais sikoyo na kati na bino basurveillant ntango bozali kosala bozali na entourage ya papa Molio Mosantu, rôle na bino ezali nini vis-à-vis ya kozala pembeni ya chef spirituel? Donc mosala na biso eza kokengela bandimi lingomba na biloko nyonso ya lingomba. Donc soki toza wana tozosala mosala na biso donc nayebi te na comprendre question na malamu te te po tomonaka bato ebele na nzinga ya papa baza ebele bango nyonso mpe kaka bazosala kaka sécurité ya chef spirituel to likambo yango mpona kala tobandi komona te ke ba SPC baza ebele na pembeni na papa tozomona te bascout to croix rouge na pembeni na lelo oyo vraiment soki ozotala bato baakompagnaka papa bakomi ebele ekomi kosala neti fule moko ebele na kala ezalaki ta mosu omoni kaka surveillant ta mosu na protocole. Donc yango wana mpona koyebaka différence sikoyo bino pembeni ya chef spirituel bosalaka nini au geste? Merci na comprendre sikoyo question nde nalobaki na ebandeli surveillant azali mokengeli ya lingomba ya tata Molimo Santu na bandimi na ye. Donc soki omoni biso pembeni ya tata Molimo Santu ezali mouvement bango moko bacréa oyo ewuta likolo tokita nango na se donc tosalaka mosala na biso baservice mosusu eza wana ndenge oyo totanga bacroix rouge banani baSPC banini nasi ota oyoka historique napesaki yaki mouvement na biso ebanda depuis 60 bao mosusu wana eye nsima kaka mpo na kobakisa kaka maboko na makambo yango eza mais service oyo eza oyo eyebani ya sécurité ya lingomba eza na surveillance donc yango wana nde sécurité ya lingomba. Donc boza wana kaka te mpona kosala sécurité ya chef spirituel mais bozali mpe kosala sécurité ya bandimi na biloko nyonso ya lingomba. D'accord, merci beaucoup pour la réponse. Et question na biso ya suka mpona lelo pamba te ya solo ngonga na biso ekomi kopusana tokodinga kaka toyeba esalaka mwa moke mabaku na église na ntango ya barassemblement pe barassemblement na bino ndenge nini yango boye ntango kaka toza kosala bantinsane bino bagauche bobungi bokei bowumeli ale bagauche bakobeta mabaku mpo eza eloko moko ifo basala e bandimi to bambuta bazali mpe kobeta nango mabaku mpo bazomona ke ifale baza na kati na église bango bazali libanda soki okoyebisa biso likambo ya rassemblement nano po tocomprendre biso nyonso ezala bandimi ezala bambuta to comprendre rassemblement wana but nango eza nini ezalaka nini? Soki oye na mokili soda azwaka mitindo na
rassemblement na bango. Et ndenge moko pe na lingomba ba surveillant bazwaka mitindo pe mayebisi to ba communiquer makambo nyonso etali mouvement na rassemblement. Ndenge olobi mabaku wana eza makambo ebandi lelo te. Na ntango na kala pe bambuta babetaka mabaku e moto akosilisa makambo wana éclaircir makambo nyonso papa Diangeza. Eza makambo depuis 78 to 78 mikanda ezali na bato pe basista na réunion wana pe bakombo na bango ezali. Donc mikanda ngo naza nango oui naza nango. Donc batiango mpe na mikanda mpona papa talisaki bambuta mpona koyebisa bango ete batikelaka basurveillant ntan na bango ya rassemblement chaque dimanche. Kuna nde esika bazwaka matei mpe monde de travail oyo ndenge nini bakotambola nango pendant la semaine ou na mokolo ya yenga wana. Donc nde yango epesamela biso obligatoire chaque dimanche tosalaka barassemblement à part bajour ya barépétition comme ça mais chaque dimanche eza makambo papa Diangeza tika ye moko yango moni eloko yango elongwaka te ti lelo po tozotosa kaka oyo banzambe na biso bayebisa biso. Merci beaucoup pour la précision wana. Tolandi yango na bokebi nyonso vraiment topesi invité na biso. Merci beaucoup na ndenge andimaki koleka na plateau ya Magazine TV UK akwa kopesa oyo ye aza nango à travers micro na biso. Vraiment toyebi ke ezali ya liboso kasi ezali ya suka te makambo ezali tellement ebele ya kosolola mais vu ngonga télévision ezali ngonga tozali obligé ya clore émission na biso awa pona mokona lelo ekotokopesa bino rendez-vous na volume 2 bokoka vraiment kolake vidéo bokoka vraiment kotika ba commentaire ekozala encouragement pe pona ngai moko te mais pona papa Maïza pe lisusu ayeba ke non émission oyo ya salaki na Magazine TV UK bino bato bolandaki bosepe na yango donc eko encourager que soki azwi lisusu invitation ako hésiter te koya koleka pona kopesa oyo ye aza na yango. Et pour finir tokosenga na papa Pichu soki azali na mot de la fin akoka ko s'adresser na caméra kuna po tokoka ko silisa. Mot de la fin ezaka topesi mbote na bato nyonso baotala biso baabonné ya Magazine TV UK na basurveillant nyonso bakolanda yango mpe bandimi moto nyonso kotala yango topesi bino kaka mbote et puis merci na temps na bino bozwi ya kotala émission so tobi to bandotanga bakombo donc epasi na baoyo totanga na baoyo tokobosana problème donc topesi bino nyonso bambote ebele. This is England. Merci beaucoup. This is England. Tokutani la prochaine fois sur Magazine TV UK. Take care of yourself and God bless you. Bye bye. Check.